Bonjour et bienvenue dans cette émission, bien sûr présentée par moi, les jeunes moquets, qui est toujours là devant vos postes récepteurs pour vous présenter cette émission avec beauté, avec plaisir. Alors, aujourd'hui, je ne serai pas trop kilométrique verbalement. Je vais directement remercier toute la grande équipe avec qui nous concoctons cette émission. Et aujourd'hui, nous vous donnons le plaisir, là vous êtes dans vos maisons, dans vos quartiers, dans vos agglomérations, mesdames et messieurs. Il s'agit bien sûr de Macron Guimbi derrière les caméras. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi, Macron Guimbi. Merci aussi à Whisky Wishy, à la régie finale. Merci beaucoup d'être là. Alors, merci aussi à celui que j'appelle affectueusement Makizembeken Piana, là où vous êtes depuis quelque part. Mes salutations affectueuses à vous, à votre personne. Alors, comme je l'ai dit tantôt dès le commencement, je ne serai pas kilométrique verbalement. Sur mon plateau, j'ai toujours été avec un invité, une invitée, ça dépend. Mais aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Lui, c'est qui en fait? Je vais un peu relater son histoire. C'est une personne de très importante. Moi j'étais enfant, je le regardais à la télé, je vous dis la vérité. Moi j'étais enfant, je le regardais à la télé. Elle a fait pas mal de choses, elle a travaillé avec pas mal d'artistes. Son étoile a brillé aux côtés de plusieurs artistes. Grâce à elle, beaucoup d'artistes aujourd'hui sont dans leur niveau. Aujourd'hui, grâce à ses mots aussi, ses dires, ses paroles, son soutien. Mesdames et messieurs, c'est une personne qui mérite le respect, premièrement, les honneurs. S'il y avait des légendes de ce côté-là, du côté attaché d'artistes, elle mériterait aussi d'être couronnée par cette œuvre-là, mesdames et messieurs. Alors, si vous comprenez qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, je reçois sur mon plateau les leaders américains. Il s'agit bien sûr de celles que vous appelez affectueusement les Vienzora. Ouais, merci beaucoup. À présent, Macron Guimbi, si tu peux déjà agrandir l'image pour dire affectueusement bonjour avec grand respect. Je vous dis, mes chers téléspectateurs, c'est avec grand respect que je partage ce plateau aujourd'hui avec cette légende. Hein, mais à toi, légende, oui. Légende, oui. Ça sert le bib. Tu mets la gaz famille, c'est ma beaucoup. Toi, légende. Légende, vraiment. Vraiment. Alors, Mbote na baïke baolanda biso siko et ça là ba moment. Ouais, Mbote. Oyebi moke, les jeunes moke. Na sepeli première fois na cette émission. Na tala ko trop, na tala trop. Et le lobby au tala na télé. Ozara mwana. Ouais, ozara mwana. Ozara on a respect nanga, yango bien légende. Donc c'est vraiment merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir lelo. Na mwana nanga toza na plateau. Vraiment. Mwana atala nga. Na la tika vêtement. Vêtement polo ya cher quoi. A télé marande na. Na la ti jibabi to ata ba yoji. Avant tout côté les vêtements na habito là taba ba yoji quoi. Na sandala Zara. Babi avant tout côté les maintenant nous y a ça là bas j'étais côté ana. Depuis longtemps depuis kala to eba ebo. Tiene choix sika. Ya télé maraka. Dans Zara senga sika kala soit sika suja sika, chaussette sika. Mobimba sika. Na manette sika. Ya sika. Merci na beau frère Richard Mouké na Tigela Kinga. OK. Et puis merci na Ken Piana. OK. Fimbo na Fimbo. To ba mikolo pena donc film na Fimbo comme yanga. Donc merci na merci. Ken azamutu moko asali trop pour na biso ba oyo banjora na monde la musique. To utine na TV, si to utine na internet. Ata bomona ba makamna sala ka mwa malamu. Kena mwana malamu. Akebi sanga pe mabele. Après sanga pe ba passe en or rebelle, pe sala pe bien. Ya on a lobby toza na filmu mikolo yo kolia nanga. Kolala nanga. Vinanga. Nyoso langa film la film ça rapport nanga. Merci beaucoup. Ça pena na tiki chaîne moi mikolo belé. Taraza chaîne à munene, chaîne les gars ont raté. Vraiment. Toi la numéro 1. Tous à la raté. Bana. Après biso vieux euro. Après so moi chaîne à vieux euro. Chaîne à vieux euro de Zarapena. Les news hein. Mais chaîne yango film na film. En tout cas, merci beaucoup. Alors, Benzora to kotambala mona masolo. To moni na simawa. To vous accompagner za baraka. Tout le monde a mis aux arras et au moko. Mais les lots, tout le monde nous a accompagnés. Tonton Bazar, mignon garçon, habité, sur sa sélection, je ne sais pas. Bazar, rôle na bango nini na pembeni na yo personnellement. En tout cas, merci beaucoup. Ndé nazala awa jeune moké. Nazara na orchestre na comme nazara les majeurs. OK. Tout ça la bandiemo ba to ba bina na moké. Tout ça, c'est ma Jeannette Sati, la Zouk Sexy. Tout ça, c'est ma Mireille Chouba. Tout ça, c'est ma Gisèle Tati. Ma maman n'a pas chaba, tout ça, c'est mon Ivana.
evanda tosala nzembo baketa love suka na nzembo oyo vocal ebimisa Messi chef d'orchestre wana yebale monane mboye na bisio te Messi zela pena Messi donc yo alati la coste yanjora ye obi la coste tekaka polo na moins de yanjora Mourinho yebale monane mboye zanga mbisi Messi chante mbisi nanga ya bolingo Jean Keta love oza kitoko lokola Tour Eiffel moto nyonso akoleka na Paris fuatala yo oza richesse en plus oza ye elengi mboto sukali papa Daida Costa kokwa Cristiana papa Daida Costa papa nada Crise papa Daida Costa ya Winnie Musheni suka na nzembo nayoki tosala keta love OK nayoki lelo tozana nzembo tosali ya Jimmy Belao to asepela no lelo to na lianga mbanga et puis Ventura pardon titre lianga mbanga bolingo ya kanga nala gozo relève micro yango nasimaka boto ndenge Mama Pengui, Mama Pengui, Mama Pengui, Mama Pengui, Charlotte Mbanga, Charlotte Mbanga, Charlotte Mbanga, Lianga Mbanga, Bolingo ya kamakasi na soya mwasi, Charlotte Mbanga, Lianga Mbanga, Lianga Mbanga, Lianga Mbanga. Liangambanga liangambanga wana moto aza kolera chaque jour na susi na yo Charlotte Chibambe koka mwae omoni makambo sale Charlotte mama Charlotte Chibambe omoni makambo sale c'est la meilleure chanson c'est la meilleure chanson babimisi na bango banzembo bayembi te nzembo ketelema na nzembo nelengi oka nelengi nabisayo naki Ventura oka naki toko obi eza patrimoine rumba eza patrimoine na uti monga fula deya ya bamoninga na okita na taxi Charlotte Mbanga lianga mbanga mechora obuma biso na monga fula nabisayo donc eza yo kasko Vinicius po bango na presente bango ah Vinicius wana temto wana s'appelle moi ok mutuale oh Jonas Dybala Vinicius Charlotte Bamba mon autre mystique Charlotte Bamba mon autre mystique Nole mon autre Moselu Soyele qui venait à nyoka na puissant Yaka memanga tina planète ya sentiment na yoka bilengi Charlotte Bambe Mama zalesili mama yakato yambana Mama zalesili mama yakato yambana Besoin à quoi wala ndi totika na date Jonas Dybala champion du monde Dybala ozalaki wapi boya bimalelo ngayawa nazokufa na nkema nazolela susia nani Serge Ndombele mon père Dantin de la Sampé sentiment nangayo Muyengi nangayo sentiment matie koti nanzoto na kolinga telelo natoka bona na ye Liangambanga mama liangambanga mama liangambanga liangambanga tulani bolingo ya makasi na so ya mwasi ya mbanga ezaka elengi mwana mwasi fo brosser monoko kitoko nina lolemo na ezaka 500 francs obendi mwa nzeta lolemo obeti mwa raclette no obendi mwa nzeta lolemo mobali fo ko monoko so kitoko ya mbanga gu bolingo sa mbanga bolingo ya te babimbanga so ya mwasi danger niveau oza des inversions tozo préparer clip au malembe calme clip au niveau no sango film donc clip vraiment film et ma mère clip na RDC kanga data lelo bokanga data lelo et ma ezaka na chanson omoni yango abunela banzembo ezo ya mikolo Ventura va to kende suko to décortiquer
Il soit un vice-président, vient à Bisso. Avec honneur, vient mon père. Il soit un vieux. Ok. Vieux, quoi, c'est le bon moment, Bisso. Qu'est-ce que babi vient moutoua le paye pas pesa oya quoi. Balobi Bisso to yembeli bisou. Venjora tali to comprendre kaka ke bolingo yaka makasi na soyi ya mwasi. Charlotte, la joie qui t'engue bosse minere. Mpona kobenga nzala esengaka. Mpona kobenga la pauvreté il faut travailler. Kasi po bolingo ya makasi esengaka ba bizwe. Vraiment. Merci beaucoup, merci. Babi, écoute Zelonga obunga te. Na si so mo batumingo so moni Venjora. Au monara. Tu m'as que so biso mbali. Tu m'as que so biso. Ezara demi comme 8 avant maman kufa 9. 2007 donc tu 2008. 2007 ba ko. 2008. Venjora. Sko to continue na ngonga ngwe. To beta mama solo na yo petit. Ouais. To beta mama solo na yo. Sikoyo. Toi ayaki goka. Ayaki. Na oyebiti. Oui. Mais tout le monde a un aéroport, mais il y a une information que vous avez déjà mouvement. Bon, au moins, dans le baboué, au moins, la team va être orchestre à Mounene. Ok. Les orchestres, il y a venture, quoi. Naebi, c'est venu à Bangonio surtout, des wata bandi orchestre nae. Ngai mom na lobaka na longwa, et puis wata longola ngaite. Ok. Nga mope motu na lobaki na zongi. Namona pe réaction na bango te et tout ça nga pe moi mke na moto ndeno kese na bina zongi ata CG ata moto ata boye hein ba réagir ça et le côté donc bon ata moto nga na ba so aye na mona ye na komela ki bon retour au pays président azongi singa pe merci na minute ba fan bazar ko kabwana ya la team so nazaki na aéroport te ba fan musu balinginga ba fan musu balinga te parce que bana ba groupe Aspiritas ba musu bazo funda mo ba songi soki bazanga ate kuna bazolo ba boy fofu kama ba musu balingi te ya zonga te azongi lipoto na zongi lipoto te na lela ki poto oui tant ba voyager bato to voyager na bango bazongi na liste na ngape na zalaki et ça la ka moi souci moi nini yape makambo ke kolela poto na yapo na wata pona poto te to ça besoin chemin de la gloire oh no beta mikolo wata longola yi ngana na orchestre nga vice président zali chef d'orchestre zali mais ngam ça na koloba ngata na voyager na depuis toujours cop na toujours bana banda ngana lobela ba mouvement na kotika cop na ngate bango ba mikolo ba ngana fula bango ba ba yanga embate ngeza kana na kotisi yo pesa ka belengi na pesa ka belengi bo ba yebi biso ndenge vous comprenez donc nazela rappel réaction na bango so ba CP na ngana la team ba bengi ngana ya nanga est-ce que Venjora tangu yo na boyaki na aéroport pona et comme monsieur yo sani yo boy yo lo ba boy yo boy lo na boyaki yango wana donc ngana problème tenye na vanda awa wata to sola bien vient nga donc na respect nga donc moi nga saki pas na janvier plus de 8 émissions donc na lobeli kama kamango na zongi na ba Martin na banani na fimbu na lobaki ndete mais na moni réaction na bango te ya bureau te pakalingo na tindele ba audio zo na nga vient nga répondant nga te bon eza orchestre na biso eza orchestre na nga so bana besoin na nga en tout cas azana nga ya liboso utoloba ezanda kuna yo on eza parler ouais est-ce que na parler na yo pozonga esenga ka autorisation ba to esenga ka ba CG ba loba to tango liboso tango yaka na mouvement ezaka ba CG mtu basala ka autorisation to ndengeni poza parler na yo ko pelelo la muki bu Venjora pa na koti wa ndako na na zongi na sasa game party na leki na télé na sengi pardon wata oe pas moko te munene OK pas moko ya télévision ya kukute visibilité na chambre moko te na komila pe boss ke ngai ti sinjoko na be na longwa ki nazongi wata longola alongwa na loba yango na sala bémission belé mais na be no sona wata ana concert lelo le 26 na kobenga ye
Pour Aza leader, amené un leader à papa héritier. C'était patron grand donc. Grand respect. Nalinga qui assiste à ma caméra, na komelaye, naza na arama soni. Bien. Na komelaye naza besoin que nda kuna bona comme na Porsche 12 ans ndenge ni ya yebate. Na niveau na ngana oketa la mutu bongo te. Même nga mutu ala va epala nga akomela nga. Tala opposa star hein. Non ya kota, mais si ava epala nga leader na kota, kota nga ba vana ke pa wata fana komele boss ndeni na kota. Kota mais naza problème na été mais ba fani nde baza ko panzana bazolela okuna boyo okuna boya moi bani mais déjà c'est 100%. 95% de balingi. Moi mukene ke tirele. Et que bazanga raté. Kasi naloba boye kuna ba problème wana ekozala te peut-être pour mikolo tozo mono trop. Ozo ça la promotion à faire rigola, ya concert à faire rigola. Tu éviter. Ozo ne venir de la position vraiment té. Hein? On a vraiment la position té côté côté. Ah, venir à la gala tout na. Et on peut sous balwa ko na groupe Spiritas. Wana basongi songa groupe. Ba balanda, ba ba peka. Tongo ye alobaka zongi. Il y a tout monde na stade Mama Ferre. Ba tu faut pas comprendre ka. Mama Ferre to bandaki ko soutenir Ferre avant wata ke ba pota vana zonga. Eza kadonga na opesa Ferre. Ferre pesa ngata $1 te. Na signe ya reconnaissance. Na mona ka Ferre te. Na habité au sommet na photo na Ferre na vie. Boso wana kina na ndaka Ferre. Na sina reconnaissance na moni batutu ba sundoli Ferre. Abeta stade des martyrs eza place ya pamba te. Grand Liboulou. Grand Liboulou 80 000 places. Eza Rotanate, eza Chetembate, eza Alliance franco-congolaise te na Lemba. Eza imikate eza stade des martyrs. O vitana imana ko tutilo ba ko tondi sangote. On comprend. Aboaka nga na nzemo ya Miami et ça l'a plaisir makasi nabaki na ko soutenir stade parce que na moni me bino ba joindre bo sondoli Ferre. Te biso sondola raté. Photo te pelus qui paraté. Stade za kaka pampa na C. Et puis Kangada tshelo Ferre otika sango na stade des martyrs. OK. Wana maloba bienzora. Na bino Kangada tshia lelo Ferre okangisa bango munoko mama botanga. Bienzora a kati live. Ferre ekokoma ti na stade ya Samba Débat na Brazzaville. Bato atala match ya Diable Rouge ba yoka voir Ferre. Te zo na match ya Diable Rouge, est-ce que ebi basango eleka? Diana ni kuna pe ya betit. Roga yepe le même date, bo poni même date. Bon roga na biso na Ferre ya toza pays mon côté. Yelo kwa muto obeta na Gabon, muto obeta na Botswana. Ya muto obeta na Paris, muto obeta na Brazzaville, muto obeta na Ponton. Donc influencer comme ça Ferre. Attends mukete to pays mon côté et là on va kaka bagolwa bola muka. Ça c'est au niveau. Bagolwa pe to le kana ba film fumba wa. Aki sinzo kana ba mu mabe Ferre na ba lo vérité. OK. Mais ta ba moni ke na soutenir bango. To zaki na stade ba mbinga kitoko 100% golwa ba ponanga. Ba mbinga bien parce que tu as la besoin stade na biso et Simba. Ba mbinga ki sinzo ra bien. Ya moni nazo sepa na ba golwa et puis ngiri mobimba. Bola nanga le longa kisi njoka na zoloba. Ferre bota mina ngiri ngoto mutola na ndako zate. OK. Eza sko makambu ya ba commune peza alaka. Ngana mona barumbu. Mena muto mokili mobimba. Mais so dans ce événement barumbu na ba tonda makasi pe. Faut battre les manas. Faut battre les pe liboso. Nzile roya selemba roya bumbo ya monga fule ya. Le quoi ba wenge ba bele ba bandal na bango. Babate baba nzilo bana nzineti biso banda lungwa neto mona kananu ne fallait le bana bimana banda lungwa ngapena donc banda nde salanga elo kwa ngiri mutu sala Ferre do bana ngiri nyoso bozo na lelo ezala pena nie après bar mumu mabozo la nanga boza simalanga toki na fanfare donc pour ça la wana donc peleto mais peleto komina ki OK lingwala yanga bandalunga ya biso kitambo tokoti ngaliema toza na kalamu tokoti kasavubu na mama mufera sa kuna na mama na stade amuke OK ko bagola ba motiver OK changu ndenge kitaka njambe la mai populaire changu ndenge ekitaka OK ko biso tu changu le kabiso ne bele oyebi on a une populaire on te benga une populaire parce que changu sko ezo kita faire ça d'ailleurs c'est pela donc faire pianga ta $1 te na singi kutu rendez-vous
mais c'est qui prophète ngefa naza na besoin ya kokutana na faire ba stratégie musu naza nango pour na nzambe ya marketing ngana numéro 1 mutaleki nga zate deuxième petit na Gina troisième odi le manjaka alors makambo zana alors vient Jora Mikolo pe Gaz Fabulous kuna la muki na vient Jora na ebite likambo nini Gaz Fabulous c'est mon petit OK c'est mon fils c'est mon fiston azo aux États-Unis le 17 juillet OK en concert mon kuna alinganga makasi Jora ebina programme Gaz Fa abenga légende ta mutabi osalanga plaisir a matanga avion toke de Dubaï nola na hôtel cher nola na Ndalala et pas nanda ko ya nanga Eric Mandala donc plaisir en ngom tamacho avion il y a 12 heures de temps encore Dubaï musika ya musika donc Gaz Fabulous on est là le place batwa le baka au travail na batebele là ina lo baboy Mundele aibara valeur au moins son mannequin mo boy na poto Azastar Versace bengaye Yoje bengaye bato bébé ba bengaye et déranger te siko soki biso ba comprendre que Avenger azana moi li loba puissant soki oya bengi déranger na ni c'est ça la publicité ya babilo ko beli ba des points siko soki neti oya moniki Gaz Fabulous moniki Avenger li loba neza ra puissant so lobi e fulanga Avenger ya ko lobelanga pour événement Patrick Beka matali 20 jours à la puissance qu'on a aucun mois et déranger na nini bon oya linga monique et déranger te po biso mon goût de ne ba les manger fait le bague il faut lober la ga biso okenete mais biso mo to comprendre que musala na ye musane ko loba ya yemba te mo de ça biso to ko ba no yemba ti lobi ya on lober la biso kasko mon kongo oya ye e fulaka allo bon ka pona mutu mo bon oya monique linga kanga mon ne pona mutu mo c'est contrat ça nga oya monique nina zaka pona ye alors ben ngata nchora nga munu oza pona ngade telo saka na ba kofi ata to signer so papier te na ba fali to saka la nchora nga mo peso $1 par mois na vandi la ngana yo ebela na so nini mo sa tika la yo babala ga so ni mo sa tika la yo so ni nchora za la yo so li sanga balanga so li sanga na tika la pena yo na ko bosana de ngo moni na soutenir Ferré, Tovana est très bien à Bestino Bilé, le Moutamemang n'est pas ferré. Mastalanga, mon père David, Bestino Bilé, n'a pas si mboté, n'a pas si mettre Blaise B comme mboté à Zana Kitasa. Le bel au moins important, le bel au moins est salaire. Et comme on peut n'a pas moutouna moko. Pas parole, ça auto les canaux mission, le bi a un contrat, n'a Kofi Olomide. Binope à l'époque, vous avez pas un contrat. Na Kofi. Na Kofi, il y a un contrat salaire chaque fin du mois. Et pas Kofi. Et pas Kofi. Ok. Tozara. Na sinon on a un contrat te pose avec na mena salaire. OK, chaque fin du mois. Chaque fin du mois Kofi pena ils ont raté Sali Bala rappelle à son nom 500 chef na Texas 450 na 400. C'est quoi? C'est quoi le foot à Makitoko série wana. OK. Kofi fait sur 400. Ba 99 ba 2000. Tout ça ba 400 tout ça bambongo série wana pas Kofi Olomide. Papa Ross a signé un contrat na Kofi. A bien signé contrat na Kofi, il y a un salaire na normal. Abi pona ye nde siko la bilito. Moni siko. Ngapela lingi muta zo ngata bongo. Ya mo mikolo na antela mo mutolo balanga. Siko n'avait quoi drôle. Le problème nini. Kamba audio kaka. Le kamba audio kaka. Tika. Hein? Tika. Audio ane Venture zaka yo vraiment te zaka nini. Audio zanga. Ya. C'est comment? Mukile komi na audio. To sola ki na vandi nanga. Garçon mon sage d'or, a tenu un message, basona on a dit nos chanteurs à Kofi. OK. On va pas répondre. Et comme pas Kofi qu'on fasse donc c'est là. À mon université qui. Attends à comme Olivier. À répondre te. Attends à Saliboy. Quadra à répondre te. Quadra encore. Et maintenant on a cassé. Charlotte Bambazara Kitoko. Charlotte Bambe mwasi kitoko. Soki azotambola mabele eza koningana. Miso na ye mpembe lokola moto mona lisumu te. Elenge bolingo ezalaka na lolemo ye. Soki ekutani wana nde bolingo Charlotte Chibambe. Charlotte, Charlotte Chibambe. Noela, Charlotte Chibambe. Quadra Gora yembaka bebegu. Nyeriche wata yembaka Bernadette Masengu.
Kizinjora yembeli bino Charlotte Chibambe. Nga Messi chante na yembeli bino bisous. C'est bon, mais tu l'as ma beauté. Quadra. L'on a un vêtement. L'on a un vêtement. Côté on a d'ailleurs tu es bon, c'est le maranayo. Côté on a. La Seigneur merci dans mon amour, mon cœur à moi, à Paris. Abisi 480 € parce que je polo. Ok. Na pesi mbote. Papa Nicole. Nicole, mon amour, on a passé un beauté. On a parlé ici, 480 € sur un vêtement. Kofi, c'est mon grand frère. Si on a commis, on répond à un audio, il y a ma bête. Dès qu'on a le bec, papa, si on a mis ces balles là, on va longuer pour la base de l'album, on va quartier la terre et bima. Viens mon gamin, on a petit naï. Audio, quand pas Kofi, Kofi, Tinde Lingua. Problème, non, nini. N'expliquez pas vite. Attends, on a commis à répondre. C'est quoi la minute? C'est quoi? À vient là. Déjà, quand on a quand même les kaki. Bon, on a quand des kiti. Non, on a petit naï. Na olobe la ka bola. Na s'excuser qui déjà. OK. Na s'excuser et un grand fou na s'excuser. Na olobe la ka bola pour le ke belé. Vraiment. A cho kunda koko vraiment. Tala kaka. Te a grand frère na grand prêtre mutaleki azati. Vraiment. Na quadra na. Merci la reconnaissance. Sengi ba parole na za ngwana. Soki na audio vie na na me kana lo bango a grand prêtre quadra. Audio na zena ndenga mabete to soleil na biso na petwana sagidar vraiment. Au petit notan na lobela lo wayo elong lo wayo on se lo wayo bébé nanga te pesa na biso munoko lianga kambanga mopana ko lianga mbanga vraiment ouais ko filianga mbanga pour mbesi OK voilà c'est très mal le ça lianga mbanga pour ko la pesa na biso sukeka de tout ça va le aussi là alors c'est l'intervention de Vienzora. Alors c'est une leçon à retenir, la reconnaissance. C'est en guise de reconnaissance que les Vienzora vient de s'excuser aujourd'hui auprès du Quad Akoraman. Elle est reconnaissante. Elle reconnaît que Quad Akora a beaucoup contribué dans sa carrière. Joe Biden, Président Fati, Macron, oh, toi, ah, par exemple, ce sont de normal. Qu'est-ce que je peux dire? Opinion kaka. Opinion. Et ça comment regret. Même Ronaldinho, ça va regret. Biso petit naé, tozana naé, gazo le kabamisé mususu, c'est la considérer biso te. Et ka bo solo la ba regret kaka. Sko yo arena naé wana, zo mona onde. Yo arena ya les quadres. Non c'est date te yo zo ba ko mona onde o le mabe. Non c'est date ba na sa marketing. Na wana musala. Donc ozana yo déjà. Na prête. Non, je regarde le 1er août, le 4 août, le 10 juillet, le 30 juillet, octobre, au novembre, au boy. Non, c'est la carte date. Ouais, yo déjà. Tu es dans le bel Kofi Bolamu, tu es dans Koufa. Au Kofi Salingaï, le 15 mars 2023, quand on a Kofi. À ta famille, on a bien raté. Mais je suis pas présenté à condolence. Mais viens présenter une condolence. Azuma, on a moi ça présenter condolence. Parce qu'on a un besoin de téléphone à confier na 11-11. Ils ont un bon. Voilà comme nous, ils ont un peu. Quand on a minute, na sili ça tout. Oh bah tout batinda. Et c'est là que tu vas mettre la masse. Dans le bel à Kofi Bolam. Yaya, na suna ta na teta quand on le la un grand frère nanga yo zala calme to c'est la date alobaki akobeta mutabana kobeta ba concert na poto lokwa Kofi azati mutabana basala minene na makama lelo par batabula ezaye o batutu balanda bozela apé sa date musale baluto no vimba siko et puis na okende alakanga et dit alakanga rena na vidéo na bombele vidéo et na bomba. C'est que mikolo to le mara kaveka kwenda vutuka kwenda kwenda. Na mona Kofi vidéo. Eza na conférence de presse mo na ville. Aba arena na obetaka ngana volka to usanga kate. OK. Mukoka achada charena. Vie nga yango. Passeport na pesa kuna. Vie. OK. Si le passeport na ngeza donc c'est que na. D'accord. Na pesi mbote na Abou Sab esquisse. Abou Sab en action de chance na Lyon. Na Lyon. Na pesi mbote na ya Guillaume Manu le mannequin de Paris. Il y a revu ma display en couleur. Il y a revu beau. Il y a Willy Beau. Et il y a Roby. Il y a Roby vraiment beau gars. Il y a Zabo. OK. Il y a Zabien. Il y a Roby moi si na tonga pas nanga. Il y a tina kati bien.
atonda na kati bamosusu aza bogar otala bogar me biki ya boti na kati bogar folanda ti na se mobali nde nzoto ti mobali nde nzoto mobali neso defwa te mobali nde nzoto ya mobali wana vérité mobali loka vice président vie mutuale ekendaka bongo Venzora boni chéri na yo chéri no wa motema manike chéri no wa motema boni yeka namoneka na TikTok niko na cheka hapo so bo coopérate nde baswa na Maria Tumba baswa na mwana ngele bele na munyeka mkulana na yeba kete Maria Tumba saka ni aza tiktokeuse tiktokeuse bato basalaka bavideo na TikTok obi lokutia beti na makasi na TikTok te koko njora mutu asala mutu akota mutu awalakisanga koko rega mama manike azoswana soki na Maria Tumba natali mpe na Maria Tumba wana babana na ye bagénération na ye te ya tika Venzora na manike mutu alobi kobokofinga nyonso ofingaka na ewute pana yo mutu alakisa yo nde coach erreur nasala nalakisa ye nzela mabe alobaki yango mpe ntina bosolo donc manike nafinga bongo origine ewute pana oui manike aza mutu atele te aza mutu ya mama na ndako abokola ya bana na mema ye na nzela internet erreur kaka nasala ntango tobandaka abanda kofingilanga bato nga azala na baproblème mpo nakoloba te kotonga na facilité na République démocratique du Congo, oui, eza possible grâce ya Congo Global Construction oyo ezali agence expert na makambo etali construction. Makambo otindelaki mwana tata mwasi mbongo aliaki okuze mokaki mwana mbongo construction esila grâce ya Congo Global Construction oyo aye na ba solution pona ko faciliter na bino nyonso makambo etali construction esalema na facilité nyonso batie na disposition na bino nyonso ya construction veut dire oza na terrain olingi basalela yo plan ya ndaku contacter bango construction soki okotonga malembe veut dire par étape obandi na fondation osilisi oévaluer obeti élévation évaluer omatiti na makambo etali batol sima na yango oentame makambo etali finition bango bazali baexpert nango basalaka bongo conception ya baplan étude ya terrain étude topographique bazali mpe kosala expertise na contre expertise bazali kosala projet devis plan P bazali pe kofinancer ozali na terrain na yo ozoluka ba partenaire pour ba financer bazali na ba partenaire s'il vous plaît basalaka plomberie électricité topographie plan d'assainissement et ba ville plan d'aménagement plan urbanistique ezali kobetama dada okoki kozala na Congo Brazzaville oza na mikili ya poto na Angola na Afrique nyonso contacter Congo Global Construction ezwami na Kinshasa na avenue de la Nation numéro 11 na Kinshasa Gombe na sima ya galerie présidentielle oza mobimba ekeyo oui donc mtu alakisa nzela wana nasala mabe me aotika na ye eleka na bomo continue kaka eleka na bien alors carrière ya mwana na bino enfant chéri na bino prince omona ngo ezokende bien jusque là ntango omonaka ye mosokanisaka mpe grand frère oza na raison merci beaucoup prince c'est mon fils atindanga message mona nango ti lelo aloba na vie na ye akolobisa ngai te na tante na ye te nabosana vie mobimba mais ngai aza mwana na ngai malobaloba na limbisa na ngai soki ayeli ngai eloko na ye nzembo na ye na maboko noseleka publicité na olobela ye mpo na molobeli nakoki kolobela prince lelo il aime ça sepa na ye te okomi na tata navanda ana ndako ayebi ndako nanga bien tata na ye lo eloko loba boye mais nde oyebi carrière nanga carrière ya prince soki eke bien soki eke ndeni eke mabe carrière ya prince eke mabe prince aza UPR te prince aza danseur te prince aza moyembi ye aza babi elongi ya babi avoa ya babi fo teka voix bayembake partout babiloko asali balance eza bien tokobinisa bato akobima na yango te wana biloko esaka ba 6 mois 4 mois une année esili je te dis la vérité oyo nazwa biso
nakosi donc presse yemba lokwa ba Gali Garvey lokwa ba wata ba yembaka bayoka ka voix ya babia oh nani oh to kina radio na kata taxi oh nani ko tanga somita ba balancer na biloko animateur et bombaye pour l'animation faut changer pour ça on a vina bwaka lelo cri ndina lo baboye eza bongo te oso comprend so na ba timo na ngami zakani ya mami sokola ngo bien oh ya mami oh sokola ngo bien ya mami na bize sokola ngo bien oh ya mami sokola ngo bien sokola yango bien sokola yango bien sokola yango bien Benzo ata mapeka na yo ata monoko na yo ata monoko na yo ata mapeka na yo ata lolemo na yo ata solo na yo unikaka yango ya mami sokola yango bien ya mami sokola yango bien Benzo zaka sensible olinga bloko trop sensible bosepela kwa ya mami na biso sokola yango bien Benzo zaka sensible sensible makasi oh tolo beza vérité trésorier lunga ingénieur na borev moi na papa na pese mote na loba boy tango to sokolaka poni so na teboye oh bêtise ya tango to sokolaka eloko liboso biso na yo mobali nanga mwasi tango kota na salle de bain na bakikoso na badouche to bandaka wa yaka parti ya njoto to bandaka parti ne banika te parti mote ya nzoto na foni ka nyos tonika monoko te mana tonga na tiaka tige coton na tiaka tina solo pona bolunga ba fiba litoi ba fiba balena kambanga ba fiba zolo ba fiba musapi mundela sala raclette lolemo mundela sala raclette ya lolemo benda sai pona ko bena saite ozala bien bolena mbanga susu na tikaka ya mami sokola ngo bien parce que ça rappelle la barre bovena mobali nyonso tu alingaka ça fait moi moi c'est moi tembo ekoti Benzo sokola ngo bien c'est la lefea to continuer to ke manga misusu OK bon tozozongela wana pne kwa lobby tozela et ya poto continuer alors moi na bino leki ya bino oyo abima na mouvement na bino te asa na carrière na yo bato nyonso ba certaines personnes au balingaka ye bazo ko apprécier wa comité na lève la bête stade des martyrs azo se produire sous na masamba débat parce que moi coup d'œil mpandino pezo zalaka ozo ko sepelaka ozo pe ko appréciaka pour le baki l'autre faut ça que monsieur le baki a bloqué au PT il s'agit bien sûr de Fally Ipupa Fally bloqué ngate oui a bloqué ngate yesa kendati ye kofi abimisa kofi afule kofi apesa makambo ngasi ko na saka pont aleka na sala mama na marketing à droit chemin wangu tu bato bandima biso te bato ba sekae bato ba sekae parce que wana beta mingi ba hip hop ba hip hop ba kilo sa hip hop yesa kenda mama sesila OK yesa pumba comme aigle dege mokalo ba denga aigle yesa kenda to tala kaka donc yesa susu le ko le besa suste quoi Benzo betela biso moi lisolo parce que ça partie moins importante bino oza ba légende na makambango il faut tant tozana bino faut ko profiter ka to e ba histoire vraie na ba droit chemin okutana ba difficulté belé ouais na droit chemin na kutana difficulté belé mutu kezate Fally abandi carrière solo na ye ya mopo ke bemission na balar non na ke bemission mi balar nanga OK ya zate la mso na voyage na kutela na ba Brazzaville on va concert na fona tambola moi makasi et ça na mama na grippe otambo na ba fiche la kisaka bato sala ba okende biso kasi wana faut que radio c'est on be mission tout 12 heures donc eloko na regretaka na bénéficiate quoi bazalu balé pembeni likamo eleka ya muke toko bongisa onjora kadia onjora boye babosani tant bana droit chemin bazalate histoire balate basima donc fallait bien NBA bazalate na sala grand boulot kitoko na 2020 moi ndimaki yango zo libanga makasi kesenja FBA yebaki andimaki yango mais
eza nango rien nga mona nango kabilo mokili tout est vanité quoi. Na ba pas quoi na tango bandaka pembeni vraiment ya fali bozaka mingi na banani. Tango zaka pena na entourage à l'époque na fali. Bato bando mona bilongo bando mona kala mona ngati lelo. Ezaka banani. Bilongo la mona kala mona soutien ba Patrick Ngubi na mona bango soutien. Ba Alain Nzambe suka na porte-parole na mona ki soutien et puis na chef na mso zalaka wana nani directeur Bobo Kakiese na mona bango soutien. Ba Chiba na mona bango soutien ça la nga bien te bango de faire bazala wana mais na mona ba yanke musu ba dondo wana ba mona ba avion ba lia ba mena ba sakana mais biso tout auto souffrant auto mona ba pasi na ye nga bana za moto ya souffrance quoi. Donc nga surtout nga bango tout ngande bon elle on reste le cas et c'est le cas et le cas na bossa pe le cas. En tout cas, la minute, il faut saloper plaisir si une fois il est arrivé. Beaucoup de beaucoup personnellement, vous échanger. Vous êtes en solo là, les sous que moi confiance en les ongs les sous parce que Makambo et les cas j'espère que ça l'a bien été arrangé à côté personnellement. Bon, Makambo lobela sur yo et pas naïe. Bon, toi ba nzambe, toi ba nzambe, nzamba tisha mokito lingana, bolingo ezala, surtout côté un jeu to soli ezaka bien. Ezaka bien. Pour na sala yebe bola monezali. nga pesa ebele bon ezaka bien pompe ezaka bien o mele to na domaine nango na balure ya musique na biso ndenge ezokende c'est bon ezokende bien musique est très bien musique est très bien musique est très bien musique ezaka nde Patrick Beka maso ba mikolo ezate ko za grand chanteur yemba kama loba bien ezate ko za la grand chanteur qui grand chanteur be voloko et si là na babi mbale personnel mikolo kuna ko moyemba bato babina zamba ba prêtre ba quand devait mtolo bina TikTok bataka maloba bataka donc avec toi la zamba kambula bisayo nesi mikolo tanje moto se mikolo temba ngona no o to sali mikolo l'erreur de femme basi ebele baso regretter lelo basali berrer ebele azarana jeune moke nae jeune moke tangi ba classe amonika ke jeune moke ana ene lo côté az étudiant az lo côté njoka lobby jeune moke a commis ministre jeune moke a commis docteur jeune moke a commis honorable jeune moke a commis ingénieur Nathalie na 1970 tilelo wana Constanga na sali batu oyo to bota mibalo babota na basika bango to presque bakabwana o babota ba premier mwana ou deuxième enfant ebele bakabwana na sali constat de 1970 tilelo wana selonga tisinjora ya moni na fsaki fi mutel comment moko biso bas to saber trop mo zakana mobile no bo message bo boti na 17 ans 18 ans bo vanda na ye kaka bajenda moi ça dit que tu as dit que tu as alanga de ay monde ba seka betidia ko na ndeka ba beti de ay mo ba na ba o ayeka ba o mwana ngana olia biki ngana olia syllabus mais lobby étudiant ingénieur lobby étudiant docteur lobby étudiant honorable lobby premier ministre lobby étudiant yalika ka mobali mbamoko ameni mamoko lokaka Willy Musheni azo Willy Musheni na yesoso mobali mamoko ka Jimmy Belao joka Jimmy Belao pena ba Willy Musheni po tembi ka Jimmy Belao na Willy Musheni to exemple po Willy Musheni uta na mama na galère OK yeso maka mobali ngo akoma mbala moko kaka mo bala ngo za mama Musheni mo bala ngo za mama ka Jimmy Belao joka Jimmy Belao pa uti na mama na likemba lelo moni basa ba komi ko regretter bango OK so na vana kana Belao na ngaye yango mingi leçon ezali basi mingi bazo balaka mibali o baza prêt et non mibali o bango balingaka mobali aza prêt ndenge nini mobali so aza na mbongo na ye isifi azalaka na mbongo ne soka ye abokisa oyo balingana no ba il fallait batonga bolingo na polo be bota mboma esa yango bozo perdre ba vraiment yango ba séparation eza mingi na mabala na biso yango makambo eza mingi na yebite soto koka déjà morceau wana et ça la moi bien erere na sala na vinanga nakanisaki avana bala mobali fo waza lokola Willy Musheni nzoka Willy Musheni uta pe na galère ata immeuble sa niveau ebandaka na fondation erere vinanga likola bajenda ba chance twekenda erere na sala na vinanga
nakanisaki avana bala mobali fo waza lokola Jimmy Belau nzoka Jimmy Belau auta pe na galère ata immeuble asa niveau ebandaka na fondation RRA vinanga Jimmy lelo patron RRA vinanga Jimmy lelo patron RRA vinanga Jimmy lelo patron base bele basala berer avant que na Belau naye azane lo côté azwana été les maman kaka Kondima mukie kondima yaba kondima mukie amona kaka na linambala moko docteur Nzadi l'état cordonnier comment monsieur Weston vous comprenez donc ba fie belé ba serre belé ba saberer wana mobali mo bazaka na ye très bien le mo hotel et comment Zakari baba baswe et le comment solisa munene boy et le comment wata baboya ba trésor pour tout on va nober dans baboya ba trésor pour tout baboya ba trésor pour tout et Tour et Amada Tour et Gaga et le trésor pour tout comme la banda kubo le comment boy donc erreur de la femme bientôt merci viens moutoile et puis I love you mon amour Christelle Dikila on n'a pas bébé nanga chérie nanga motema nanga papa so benga lesbienne papa so benga lesbienne pona Dikila na ndemi wa bébé nanga bo benga na bino ok bo benga na bino pona Dikila Benzora bo benga na bino pona Dikila Benzora après chérie Benzora et après après chérie Benzora Leli et Dikila nanga et Christelle nanga Dikila voulant te merci Nimi nanga salut maman Dikila je salue vraiment mon amour Zoya comment le 22 juin à quoi ta concert le 24 mère ngala chosala 42 43 ça va bien même Dikila voulant mon amour Benzora moi message parce que tout le monde est leader na biso Wata héritier Wata akenda lelo baki faut qu'il des concerts qui artiste mususu batikali artiste mususu batikali bon Benzora moi natalo soza kamaele Benzora na lobi ngala Benzora ngala lobi tese lobi ngala lobi bakimi il faut l'andela ok ngala lobi bakimi na lobi batikali combien ba batikali kuna Benzora bazaki 32 batikali 2 batikali Bercy na Nkoba omoni elo na loba na Benzora bien rien a été payé elo on va pona boss Wata pona ngana sepela kité OK ndeto yeboye oya kotikala na ye atikala Benzora bilo no sengaki yango mais loba na ngana opesa oya kotikala atikala a leader akolo ba bongo te l'esprit est bien bamso ko profiter na maloba na ye na profiter pe on se comprend mais il y a un jandoule ba yana ki 32 30 bazongi de batika likoba bexa za ba studio o sa ba makamna donc aka de délivrance à l'église a peu petit na biso avec a pendule bien to ka sous deuxième libanga et ça vraiment bien donc nakako ça yango c'est ndinga mabete quoi donc ndé to za to na fimbo yango na sali crimoko sokola yango bien était là pour sauver na mobali mais moi si asimba mobali na bar au mona loboko na biso et tenga ninga te yo pusana yo pusana omoni soto vandi moi si pe azaka na besoin avec na mobali na ye au simba ye omoni soto na pas bien besoin mi sapeke na bi moi asimbi yo mutoale o comprend moi si pe asimbaka mobali pe ko mona zui pe musapi na ye pe moi simbi pe asimbi pe moi si pe akota bien sûr mais so mutatie boye mabe donc ça l'écrit sokolango bien était là pour ce qui mutabeli lève et ça moi yeye et c'est moi caresse moi tendresse so mutabeli Guinness ne tu veux mutoale bu Amélie Guinness et ça moi 1 Guinness ça pour na biso batolinga moi 1% moi 1% il y a moi alcool on a bien qui lelo on a bien left goût to bien left goût mais c'est simba oh yo mutameli ne bière mais 0-0 en langue on a été yango o ba toazo mela elle que 0-0 merci na vient sur Paul mutu ayeli bisongo a na Kinshasa eza côté kama na ba supermarché nyonso ya ville ya Kinshasa
ezali osombi osu bouteille obwaki nde ezaka na poto yateke obomba bouteille masanga ya classe masanga bio tina frigo bazene foza na frigo mutu foza na frigo na na ndako fo mesala komela masanga importé eza tina États-Unis masanga tout omela eza monde entier parce na Congo ezalaki te na Congo toza en kene tchaka moi drink mais que tu es na 00 kitoko toza na âge ya 80 ans docteur Apexon masanga ata tout sur opération le mo boya bière on à l'aise ya mami sokola mo bien ya mami sokola mo bien ya mami na biso sokola mo bien ya mo kendi patience sokola mo bien ya lili ya mo zamba na biso sokola mo bien sokola yango bien etela o etela o sokola yango bien etela o etela o Mireille Chuba etela mwana mwasi il faut que sokola njoto bien biso na bino to alande mote merci picho biso na bino to ande mote yona biya mabino bwa nzete biso toza biso to suba to pangusaka bino bo pangusaka te biso toza nzete bino bwa nzete biso to ali boka biso foto sokolaka bien ya mutwala otaba desert liboka so oniki bien te na zelo bani yango eza conseil naza kopesa cri on a sale ezo bima mikolo ya mami na biso sokola mo bien ya mokina sokola mo bien ya mami na biso sokola yango bien onika yango bien sokola sokola yango bien ata lole mona yo sokola yango bien nasama pekana yo sokola yango bien yone solo mo oyebi ke mabale ekufa lipeka solo masalumba mwasi te oyebi ke libala ekufa oyebi ke basi mosusu bazalaka surtout mingi basi bakena mobali na chambre aolongola caleçon nzela moko na pantalon mais na bolingo solo tulanga ni mobali fa longolo caleçon na bolingo solo mobali fa longolo caleçon otamboli uti douche sokoli otemwa string no ye ba bendwango omona zabo abomengo na sakusa oboma mwinda ngakutambura mulini osate timukile kufa omoninga oza na pesa conseil mutu fo ala propre to mona ba TikTok muta machina kombi recevoir lipekele kisolo eza conseil to pesa vie na babi ya personnel vie babi ya bisanga na 1990 soki kureza to sa morte OK wana maloba soko amour na mulili netinga kishinjoka na osate OK amour à la faut lumière eza amour à la misu to mona na Christelle amona na mona masore pesa na mona na robive na mona na Bogara Genève Jean-Jacques Pagna kozala moi ça Jean-Jacques Pagna boué et là tela bolingo la misu Bogara Genève Jean-Jacques bolingo za molili esimba tenga no sate ngapa ngana usate bolingo molili no sate bolingo molili esala mate to za kurezonga OK na munda bien boso kebe mati la mulili chapitre boso kebe mati la mulili ko matemesa nango bien te ezaka kosa leka kaka pona kaka oza moi satisfait mais je vais assumer mi souhaiter moke oui Ventura na moni Ventura talanga bien te moke moke moninga bien il faut ça que monsieur ngalinga mutaswakanga ba utele maboko ngalinga mutaswakanga ça moningo tala eza suma masoni te atopekisi mwana bêtise akota na internet mwana na mwana Google totambola nango awa to mwana ka to vena ndako mundi Alexis na babibu mwasa zobota bakisation na TV nzambe na boba ne place bana baotala vraiment ya ezaka to te ya
Batu. Moke. Venzora. Omona nga. Namona. Si linette te. Namona bien. Namoni. Omoni. Siko namoni. To ba bongo. Yo lo bate. Naloba. Delta. Yang naloba. Delta. Omona nga. Namoni yo. Faut me misu bien. Olili fo. Raye. Venzora. Olili mabe. Olili fo. Venzora. Je vous tolère. Je vous la coquette. Vinicius. Oui. Ah, Omona nga te. ngai na banga. Yadzora. En tout cas, merci. Merci Yadzora la raille. Yadzora. Eh vérité. Tolobaka. Toloba bongo. Mutu tolani. Soza kaka bosa amour. To bosa exemple za baba. Moi sa boyo mo bala boya. Yana bolingo ba loba na bolingo ba solaka. Sans ko sole elengezate. Aboni boyiko elengezate. Avant okanga mutema moi il faut ça na malo. Oh elengezate. Bana mukile sama na liyo. Oh ya kama loba. En tout cas Venzora nanga. Venzora émission comme aussi là. Tikanga no émission que c'est ngapi. Boko c'est émission te la ga bolingo. Venzora Venzora émission comme aussi là. Obaka. Ma dédicace. Moi libanga. Moi libate no ba limango normal. Mabanga normal. OK. Napesi Noelando Mbasi ya Diko Mbasi Mbote. Yano. Noelando Mbasi Eima ya Diko Mbasi na Lelio Fort na Lelao Grave. La chanson est Obima. Vous connaissez qui n'a retour na Liangambanga. Mam o na so ba Willy Kayembe vrai ayebi yango. Grand frère. Na les boss docteur Jadi le teta Don de Dieu. Boss mona na raté masala mamba minene. ni WhatsApp Amona na raté mais. Masala mamba minene. Papa tozaka bezo loboko na esimbanga. Amona na raté. Esimba nzora. Don de Dieu. Asepesaka mitema batu ya mona na. Asepesaka mitema batu. Simba ka le majeur Yanja die. Ya le tête Simba le majeur. Orchestre na eux. Biso pe toyembaka. Toyemba yo. si Biso pe toyembaka. Mbile bela yembi. Fera yembi. Mututu yembi. Biso pe toyembaka. Toyemba yo. Oro sepela. En tout cas. Nze mon titre ngo ezala fais-moi confiance. En tout cas, merci beaucoup. Merci Yadzora Nangai. Mamisi ba linga mabanga ba vie mutwale ba. Wana ezanga raté ya mutwale. Ouais, vraiment ba o tout balinga biso. Mignon garçon. Na ebiso. Couple majeur on est là. Tozana ba titre na biso ya très bientôt ba ozwa clip ya Gabi ya Mundala. Ouais, ba ozwa nzembo Gabi ya Mundala donc aussi ça quand déjà donc j'espère semaine wana to banda ba ozwa clip. Et puis Mama Pengui, Liangambanga ekomi bisou to sali remix nango, ba kozwango lisusu déjà Sili, et quelqu'un clip nango bazwa donc quant à moi to ça déjà na ba oyanga bandeko to ça na complet ande to ala donc ba o tout balinga ravie mutoale. Christelle a dit qu'il love vient nanga Ambro State et puis toujours mon vieux Théolongi et puis Master nanga Guillaume Ntingani Tingale et puis ya Mireille Chubaska Nesli Wetu na Allemagne Master nanga Tete Zuma Waterloo na Allemagne mon poche et puis mon poche aussi Aito en Allemagne na comme na bino belé ya Master nanga donc ba o tout balinga ravie mutoale vraiment je vous porte à cœur merci. OK, merci beaucoup. ouais si ka ndenge zala ba On a Messi. Mbote pesa la grande sœur en Allemagne. ouais Na Dortmund temps mutwale lobi. ouais Ya na Mélanie Ilinga. ya Mélanie Ilinga babi mwasi kitoko ya Mélanie balobi toujours Fondation Tabita Dorcas ya Mireille Chuba Tozo présenter ba condoléances na biso. OK. Na ma grande sœur chérie, il y a Jeanne Ketalov, Akoufeli grand frère na yeto kunda lundi, tozalana biso ba majeur, il y a Keta courage, tozo zoloya, togolela elongo. En tout cas. Donc Messi moi chocho Mireille Chuba Fondation Tabita Dorcas ya Choma Masamba ba bonne guérison c'est razaki na hôpital, c'est quoi zongi de appeler, Jeannette ça te café au lait donc tozala ki on anniversaire na ye. Donc tout taki kitoko donc ça la bien et puis sans oublier boss mineur la joie qui agence ezaka ka moko pona Venzora tika Messi asili sali kabuna ye Venzora na ngai. Venzora ngai. Agence ya faux ebele. 600%.
baza ebele te o basaka mama série lokola la joie qui tengue o eza émission Ken Piana eza fimbo na fimbo toi na agence moko ya a sérieux moko kaka la joie qui tengue la joie qui ngaki sinjora na tsebuko le pa on anganje OK on a risque nga na binga penza au risque nga c'est que ça solo amela mutu te vision travel agence ya la joie qui tengue so pese mbongo no ke Schengen OK Pologne OK des États-Unis OK Canada soko pesi mbongo no ba meli yo songilanga ngaki sinjoko na tsebuku na lupango aje soko na mbongo na yo oluka jaso ke poto mona la joie qui tengue eza na salongo wana na rond-point ya station eza na banda na pépinière wana otunika wana solo ki station muke métro yango yo otun agence ya sir aza garçon sérieux la joie qui tengue Jika nani LK ndaki sinjora na sebuka lupango nanga Angers la joie qui tengue o mona buka lupango nanga za ba komla muntu yangwana na pesi yo pesa mbongo so kenete merci beaucoup merci déjà Sali ma ma agence OK merci déjà Sali ba borna la joie qui tengue beta na Facebook pesa numéro pesa ba beta ni na Facebook na oyaye te pesa nini comme agence na Facebook l'agence la joie travel la joie travel agence OK papa tout seulement libre rapidement tellement mingi na pesa numéro na ngai c'est l'artiste toi tanga ko mo plus 243 83 030 65 08 wana so beto zu dibala WhatsApp na edo mambutu obili to sala awa basi neto ba libanda ya poto bazala kabino mibali bobanga ande bango OK mais moi si nyonso oza na poto soko exemple lingi musicien normal po biso balinga biso na kitasa pe tozanga na ba mama na biso balambela biso basukala biso babilamba tunyoka mapena bango pe toko negisa bango te pozu copie moi za na France ngana oti France ya paradis te na moni ba mentir de paradis te ba to ba les États-Unis ba uta ba jina pe bazo za paradis te eza mboka so tanga maki ya za te so tanga maki ya za la ko ngana mwasi na ngata ko ngana mwasi na yete pona msuba ko linge bo mutu soka linge mutu ya bato ba le peta msabalinga bango si oso comprendre oso comprendre comment moi si na ye wana mama boteli biso bana merci papa ouais mingi mbote na ngai ve na ngai junior bo to garçon capable hein ve na ngai mon père na be dona benge mon père Jibe Kumaluta les pétroliers de Dallas ve na ngai Luta les pétroliers de Dallas joyeux anniversaire na Berli Jogo événement inter oui ma bango e bima ele kina liste oko so komi liste c'est que liste za recto verso semaine prochaine tu as besoin si semaine prochaine tu vas faire pour que c'est ma to beta ma so to beta ba guitare mikolo na sa bonne na film kena beti kenanga mon père Serge Ndombe le docteur de la SAP donc mon vieux donc na lelo à trop beta tango pesa bongo Rigen Kanga o ba comme si sona bata Paris sona Paris moi na frère Poli na Allemagne Pora son à Paris quoi Rigen Kanga si mère Frédéric Ngoyi mère nanga wana ba mère nanga balelanga trouvé nanga Jancy Luka garçon capable de Paris et puis Franchu Ting merci toi Vinicius ouais merci bon pour nabi que bato bel bazo les lab donc bon contacter on a plus de 143 89 86 46 0 096 oza pour ça di bang erreur de la femme. Erreur de la femme, des femmes. Erreur de femme. Oui, na bossa mukemba, mune kuta bossa na ali alobila. Donc erreur de femme, ezo ya kalamingité a robo kabatu, a chanteur à côté Sika, ya benye Vinicius, ba no ba pesa moto na Real Madrid. Oza équipe munene bo monye équipe munene. Wande na bika plus de 143 89 86 46 096. Donc on appelle Simbote na ya Gogo Miti, la tête bien faite qui est bien pleine, ingénieur Brunel Ntsonsa, ingénieur Pamphile donc. Merci beaucoup Vinicius. Na évité mes numéro vite fait. Hein? Viens monter la partie là comme Benzema. Dans l'équipe Real de Madrid quoi. Ya Robi Femba display en couleur, balobi boss Saka Moro Gabi Amundala ya trésorerie. Donc bo so kala mingité. Gabi Amundala ya trésorerie. Donc boss Saka Moko Gabi
Gabi Amundala ya trésorerie ni donc boss azaka moko balobi na Kampala wana boss azaka moko Gabi Amundala ya trésorerie Gabi Amundala ya trésorerie to salié Mama Nzembo to salié suka na clip ebi makala mingi te ba bon sabason mamunyoso pardon koti kanga te trésorerie kanga matoye mosengo Koloka batote mon amour. Posa film na filmu. Tous ara prime na sauver gars c'est ça. Merci. Mais ami to passa la numéro 083 38 00 690 083 38 00 690 ubengi Messi chante ba conseil na bino bato ba mabanga olingi ba bwaka yo olingi ba yemba yo contacter biso toza wana banzembo ya ba mariage toza wana toza na bino. Simba, Sokola mo bien. Ngala ke na ngai na ke ye Sokola mo bien. Mi Cecilia wa ngala ke ye. Cecilia wa. Mi Cecilia wa. Mi Cecilia wa. Mi Cecilia wa. Mi Cecilia wa. Merci. Personne va pour lui, on est quel bien là. Ailleurs, il y a Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.